Voilà. Par rapport à ce que l'on yo chango non chango non natala ngosus chango su natala ngosus chango natala ngosus voilà comment na ba image ya moko ya bino ya moni na bino bobazo bilbisa mitakala na liboso ba nyoso liboso peuple congolais ça la yondini te na loba mambo mille fois na lekaka pa na bino na chaîne na bino batu mingi batala be émission na ngakala na betaka masolo mambo ba émission batu ba fille ou ba garçon ou ba théâtre ben mama mitakala wana ngana loba ngo clair ngaya toza na poto ngaya toza wapi o sala bono sangote musipe bango na kala basala ngo yo yebande mabena bino ka bino ko ndana kasi lelo monde na esaka bino ko lelo monde ko mama kasi monde ko ma évolue taka ndete loko mbo tele bati musuba kantao kiodo makambo nde ba lo babongo o salami ka siko nde mo ba lo ba tamse lega na hotam 6 ans après na hotam 6 ans après pone nde na yebi na bi ke kiodo na suki ya bongo to ya pena batentina mandefuti. Mais on lobby cité. Mais bon bazar maïle kolika sko bino ba jena lelo. Te bam. Fire moto fire ba lobi moto peli na moka sex tap nde sex tap tata rose ka mto yeba tsali succès na minute na sabi no ndeko na biso asala théâtre webi ndeko ya Kiodo de sex tap na ebi mi phénomène no ngiko loba nini ela kisi na kata mboka na biso. Je suis pas seul aujourd'hui, je suis avec l'artiste Muchele otuzaka nai olobaka bebo sepla nai ne tobeta ma papa ya sex tap ko tanga mboka sex tap phénomène ngoza nini ba vidéo les ba monter ba ko mpona base na bango to bato mite ma bende ba ko mosala po ba ni ba image ba star na biso na sanga plein réalisateur nga fond la caméra parce que lelo makama ko bete tellement belé boza la brancher ka awa ne bo mona ba élément nyoso e batame ko masama artiste mbote Ndeko et moi j'entends ba nyoso azuli ba ko la na miss de miss ouais mbote ba nyoso ba bolanda nga déjà na chaîne mbote na bino bato bolanda ngai place nyoso bozali na monde na pesi no ba mbote belé. Merci mille. Voilà. Kola kola muka na Congo na biso ba actualité zanga kate. Massa na yo ya artiste comme le oyebi na kombo ya Kiodo ba image na kiso avo émission moni ba image oui za montage teke Kiodo mutakalisation Kiodo sex tap na ebimi par rapport à vidéo no mona onde. Bon par rapport à vidéo na ebité ce que za hôtel moni hôtel ba hôtel mususu lelo to kota ba hôtel eza sentiment mutu. Mais hôtel mususu ya batu bakomo ko tia ba caméra mo boye oyo peut-être to benga ba caméra cachée pona ko sala elaksa mutu kuna na kati mamni bo sala ndenge ezalaka mais lingo laksa teke makambo mutu zo sala bino bozo ngo bobimisango na sens wana. Mais comment image ça veut dire que moi na mobali bango comme si j'étais d'accord à filmer image parce que moi ça la yemo ko mitali après mobali ba no sama comme si bango balé ba si mettre accord pour ba la vidéo bongo. Bon, wana pena en vrai dire na ebité que da mtnanga collègue nanga masa nanga wana funa tuna pena na ndenga bien to landela pour ça analyse ko lo maman direct ki boye tam peut-être c'est un ngote vous comprendre peut-être c'est un ngote peut-être ça mara mususu vous mona mais na ndenga normalité quoi analyse to yebi pété peut-être ya pe ba kisi to yebité olobi na bi peut-être ya ba kisi muto ko mela pe kisi. Vous comprenez? Tant que peut-être Melikis, ça dépend. Mais, quand la maramouana boy, ils arrivent à siko de tolo basiko, ils siko. Faut que ça analyse. Est-ce que c'est solo ou ils ont hôtel ou yemo comme mutasala maramouana. Mais quand on voit dire que yemo mutasala qui en auto moi si mutasala qui peut pour n'indimité. Que moi ça tila qui pêche. Bon n'indimité que na kolo bate que n'indimité. Tokyo de mom tami filmer na ebité. Mais faut que yeba nan ko landela nan po. Na koya kozonga lisu na kati émission pona koloba ke oui réellement na tala ngo bien bino bolaksinga ka kolakisa na tali to sai mo betide totali yango ndi na loba na au totali mais kota la fait image journal isa ma image montée. Bon image montée te wana bino boloba image montée te ma montaka ba image oui bon to fan de nan totala ngo sou bien nde to koyeba so to ezandeni. Bon, yo chango non natala ngosus voilà comment na ba image ya moko ya bino ya moni na bino bobazo bilbisa mitakala na liboso ba nyoso liboso peuple congolais ça la yondini te na loba mambo mille fois na lekaka pa na bino na chaîne na bino batu mingi batala be émission na ngakala na betaka masolo mambo ba émission batu ba fille ou ba garçon ou ba théâtre ben mama mitakala wana ngana loba ngo clair ngaya toza na poto ngaya toza wapi o sala bono sangote
ata moko monte no sango po na sima sentiment bon na habité ceux qui peut-être kiodo na momi wana peut-être weza ba idée to mi tuna nan tam peut-être na momi wana bazali na bolingo après bolingo bakabwani après ko kabwana tam suza image akala yango asali no kwa ba koti ba ranki to kiodo lingi monsi mususu tam so alinga bala nde azui ba image na publier pour ki ta grandeur na tam susu peut-être to lo babongo mais ce que ça ya sika est-ce que mutipena ko sa eloko mambo ya sika pour mi publier mi ka yemo ka admitia pour moi ça ne longue monani kiodo longue monani bon na ebité yona bi o chango na tala ngo sou bien na yeba soki peut-être ezanini pour wana amutnanga fona benga pena tuna ma mai est-ce que ma moto o mona o eza réellement eza mikolo yo to eza ya kala to eza solo to eza lokuta oh yebisanga na zonga sur une émission même si eza ya kala lokuta mais kobimisanga siko devant de tout le monde na miso batuni ça la passe est-ce qu'il a peine na bo écoute appelle tout le monde baluka basi wana peut-être ba yebaki obetana kyodo na ndenga sima ba fute ba mbongo pour que ba nourrir pe image ya kyodo bon na kolo bateke kyodo azana nini tuna kolo bateke kyodo ana nini po basa eloko po bakiti bon pour mes alaka ils appellent grandeur ya mutu hein na mondo nde tozala boye na ba niveau to komelaka et puis wana ba jaloux il faut faire attention wana ba jaloux mutu so mutu sexate moi so mutu olingate moi so mutu obimana ete vous comprendre il faut za maele ya koyeba na kobimana mwasi nini na kosola na nani po mokilo bato balingi bato te nezana so izabe na kiodo ya solo réellement ibake ba kope belé to mambe belé kiodo yobeba bon eko fongwama ça dépend na yebité na ndenge bato mais eza maka mususu ekitaka ozomona eloko bongo tam peut-être ba ngaba sa eloko mobo bamoni bo grandeur ekitaka ozo comprendre mais nga na yebité na yango na so clair na yebi pena bien te soki eza yango to yango te so phénomène ngo siko na mboka biso leko ma eloko momba to bako betela ngo voma ko zela ngo lokola résultat Paris foot to la mungu ntango bo tata Oscar monto yebete succès ko le kata ba to misisu ba misem tous le Congo yena e partout tata Oscar ota image muka sex tap parce que phénomène ngo ko mina muka na tata Oscar bon omoni bat ba comprendre te mambo to lo ba kweza mamoko ngana ko yebisa ba to ebele bat ba sakana biso bat ba oyebati yona biso to sa maeli mais na ba clair to sa la maeli yo so la ba sentiment na yo soki tata Oscar ngana yebiete yo mto yebi ngana yebiete so azanani so nani mais to moni mutakala nae so ba publier yango na yebiete so bomba luka ba bezu bata bon na yebiete so ba luka ba ko ba célèbre pour que doit da célèbre tata Oscar na personne pe célèbre na ndenga nae mais ce ko ki célébrité ngo na yebiete so ba luka ngo ezala ya ndenge nini na yebiete mais to yeba rango toza ba parents mambo to sala internet pour la rati ils ont quoi TVT ou quoi cassette té et ko beba to DVD ko bukana internet ko tikalaka les robots tabana ceux qui ba beti comme internet papa on a que luka recherche ni na Google obeti no ko koma papa biso sala ni obi papa no mutakala ezali babe biso na Afrique bongo ya libabe. Voilà, bandeko, nous sommes en direct. Il y a Miss de Miss de Sarabino, c'est une chaîne événementielle, c'est une chaîne où on a des informations à la source. Ce qu'on a dit de vous, artiste, est-ce que tu penses vraiment qu'il a la langue qui est de peur bien qu'il a son manzonzing, au travers toujours chez président na Calais par rapport à image parce que image on ça yo sali Sony côté la boyeba na miki ba côté la image à beauté parce que il a même sa image le mot bino artiste comédien et même sa image ya ba culture congolaise et même sa image de biso mibali ya Congo comment est-ce que image est-ce que tu penses toujours qu'il n'a pas collaboration nous toujours qui doit toujours ko na ko benga ouais bon ba benga par rapport bon na éviter ceux qui président Caleb a aussi suspendre bon on est dans un groupe na bango na ko tete pour na éviter pour ça payer en pété ceux qui zala qui yo qui no président qui ceux qui président qui on est dans cuisine interne on est dans cuisine interne on dit maman tu vas salir la salité bon on mais ça cuisine interne na bien cuisine interne et ben te ceux qui no suspendre ou na rotika ou na longola ou eza mambo ebele na kati si yo senga Caleb asani président Caleb Asambela et moi ebiro ça mais na lobby papa tout ça ba trouver toujours protéger une image na bino baptiste congolais parce que yo binga ça parce que pona yo lingna c'est président Caleb théâtre mboka na biso surtout monde ben sanitaire boy mais totika ba impunité la carte bino comment mutu bosa buso totika bango pe kaka même si bazali bango ne ba talenté beaucoup ça bamso bako za pete ba ko remplacer bango d'après yo par rapport image à culture na théâtre na bino si biloko boye ko mosenga ma ba konzi ba kamba na théâtre basala ani bon ce que zake makambo zo sala mara boye na ndenga mabe
non senga ba konza biso théâtre ba suspendre biso ata na TV to les karaté ata mambo ebele wana on senga mais o etali mamba groupe président Caleb na Kyodo soki eza solo wana zo dépendre na Caleb na président Caleb esquisse na président Caleb esenga na yi ninga oloba soki ya ko suspendre ezo dépendre na yi ngate ponga mno esenga les suspension te na groupe Sinar ponga na groupe Sinar na lekata ko lekate ce qu'on senga suspension de apparemment mko bango bakuna beza ata Sinar bata Sinar mama to bango kaka bon mama to pa muta Sinar makambu mais jeune garçon aloba ka ba asala wa asala pas Caleb na oyebi na omsusu atu baso Kyodo seki mkolo bango bakuna makambu bon makam na bango mais wana mutu na nga na bi nde to sa émission bono benga e na tuna ye na yeba soki eza réellement na PC conseil bon image pour la rater c'est tikali soki eza réellement na PC conseil mbala sima asa le solo ka boyete soki asala yango succès bomisa bino kayango balobaka ti succès ebomisaka pe mataka vous comprendre siko yana bato musu yo quand eloko no sala eza bien mais nzoka te zo diminuer ezo kita grandeur na yo ozomona c'est ça babeta ko moment pang na internet ngo sala kamo pang donner na nyonso esani edima les donner ko bima tam so ngo sa mamo boto production mo to likamo bo bon tous nos acteurs ya film pornographique bon tous nos acteurs anine parce que maman boto ko ça présente ma somme raison net nanine pendant finalement petit parce qu'il nous petit beaucoup maîtriser succès tant musipe bango na kala basala ngo yo yeba ndeni mabena bino ka bino ko na kasi ko lelo mo na isa bino ko lelo monde ko mama kasi monde ko ma évolue taka ndete loko mbo teli bati musuba kantao Kyodo makambo nde ba oloba bongo we salami ka siko nde mo ba oloba tam se lega na ho tam su 6 ans après pone nde na yebi na bi ke Kyodo na suki ya bongo te apena batentina mandefuti mais lobi ka cité mais bon baza maile ko leka sko bino ba jena lelo te ba maile ni ndeni mais bon imagine ya on lobi clair tam su bango ba tono yuzolo ba wana tam su peut-être bango na kala pe ba sala ka ngo masum na pesi une raison ba picha lelo ba ko meje succès na bango te to ba bongo kasi talo ba bongo ba ima ba preuve ngo zo mona so na lobi ya ba bengo ndeni na OK na ko s'inscrire na peut-être ni ba président wana ba bengo ndeni ibango ba kanga de na futa mutakala mais babi muyaka mo fingsa ba yakanyo na bango pe na katika so muyaka mo fingsa ba yakanyo so seke na bango pe na katika bata théâtre mais to moni na bibe bata théâtre là ba bata théâtre ba longola mais to par rapport à génération te papa yo génération ma masumuta nga bi na génération mo rote on a bi boy nga yi président masumda zana akobeta na YouTube to na Google partout akobeta bio muchele kuna boy mutakala wa mona ngate na te mais par rapport à la génération ça veut dire que cette génération vous êtes talentueux oui mais par rapport à cette génération vous maîtriser succès na binoté vous nuire vous be bisa image ya jalousie na lobelo ko ya jalousie biso na biso ka to lingani ndete c'est ngo bakete ba batinga bino batona basala bino ya jalousie biso na biso te bango te ba faire na biso na biso za nde jalousie kasi te on a bika c'est que to ça vena réseau so bakepa président ba zoka mikolo so bazuko bachaka mikolo po bana miki ba ko na makamuté bo mukolo sko mukolo mo to mona mamba bongo wala wana to juger pe bango mais actuellement wana yo juger mukolo yo mona mukolo mo basali lo bongo benga sko na émission na yo oyoka mamna oloba pona mukolo wana mais okoloba nini po bo mama loba na pe comité ngena be ka soki mukolo wana pe basali mangambo yo ngape na oyaka na émission na oloba isusu voilà bani merci ça bino a on est image ba kama kebimaka nyote masama ebimaka merci na Sergio Penzi mobala pembe minu pembe utali mbalo lobi wow artiste voilà to que ce que chité par rapport nyoso eleka Herman Kasongo sala ki makamuka ya boy ndeko na bino pe parce que sex tape comme na monde na bino théâtre te ba ki ba poison ba mbasu mele botiki kuna bona monde ba base soko pesa conseil ba ndino so artiste ko lobani conseil na kopesa na bandeko na nga nyonso o baza ba artiste o ba olanda ngai na ba baza ba artiste te omoni nde toza boye bolingo ekomisaka biso na makambo moko boye o tokomaka na folie moko boye surtout na makambo leo tokomaka na mbeto kwa obosani tu olaka momi ona opelo lupangu mais oza kuna laka opele lupangu te ona opelo mutuka wakuna laka opele carte on sera pour beta ma crembes que o riende mena fongoloti pona sentiment o lo makambo wana na osombelo boy na sa elo boy na sa boy ona peso visa yo na nkutu bando botamano ata Schengen okenda te mais olaki momi pona makambo ozo sala parce que na osenga na biso bandeko na nga ba artiste pardon mingi ce qui se passe ezali na ngana fuka mana lela pardon
poto ebomisa biso te mbongo tolukaka ngo ebomisa pe biso te tina biso na mabe tala niveau tozo sambwa hein toza ba parents toboti bana na osambela nzambe makambo bandeko na ngai ezokomela bango eyelanga te pardon nalaka pe sirke koya te mpona baka ndongo oza na poto wana nga na koya te ke oyo na ye mpo na poto kuna nakoma obengoni mama ndia te banani comment on dit te bato bakosa misala na nini baboyi te baboyi pe mususu o Mario nga na poto mwasi ne na boye na debana mwasi olanda ngai na debana ne na fandia na debana na nga mais nga to bengisinga na poto na ya te po na ko Mario ngai akuta na to sani akuta na contact na yo tio bino tamina ni botinda biso mo na botinda otini na makasa akota contact na pas publier ba nyoso ba sepeli même ibalo nyoso ba sepeli okota contact na bazona ni na pesa te yo tinda ba na makasi yo lobo akota contact populaire na ofia fentanga to sula bébé tu sais tu vois oh maintenant non. Et les artistes puis ça tu parles très bien ba bonne là na yo ba commentaire mingi na émission na yo voilà ba ko ta contact na yo faut ba bien bon ko ba teke na ko ta contact na bon polé ngalo sa bo ba bien ba yem ta no chamu no tani to pion wa nga za ne mu no poeli faut vous comprendre numéro contact eza plus 243 89 80 29 700 plus 243 89 80 29 700 Fimo dans quartier na bango. Voilà, mon téléphone. Na pesi numéro téléphone. Na boaka bato na bazara na poto. Na pesi mbote na Sarah Bokumi na France. Na pesi mbote na Junior Mubwala na Chicago. Na pesi mbote na Kofi Boyanga na Chicago. Na pesi mbote na Ange Boulot na Afrique du Sud. Na pesi mbote na Ange Pembele les jeunes pato mutuma solara bien. Ba mbote na Tenka Video. Ba mbote na mwasi na ngai mon épouse na moi si na ngai babi mon épouse mena mwanza maman na Marline na Sublime na bana mi balé na lo mon clair. Merci artiste, merci na bino sur la confiance, restez branchés na Miss beau s'abonner Baptiste na biso nous déplorons vraiment ces phénomènes ba sex tap tous les meilleurs on pour ça na monter parce que bana mike pe batala ba TV vous en bana bola ki la bana bino mabe restez branchés. Joyeux anniversaire à toi mon frère mon ami tonton Jamal, longue vie à toi et big up aussi à toi mon frère Talara Yo balobi l'homme swag Maboko Bank Joseph Dotshop et Davido Asta. On se retrouve au prochain numéro toujours c'est même plaisir même c'est le on a Arnold Kamande mobile la pembe nous pembe on se retrouve au prochain numéro bye bye. OK c'est la